Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. So, les lois chaque fois qu'on va TV, on a profité. C'est moi que toute la journée, tu as Yves, toute la journée, tu as Nandako. Na Monica rappelle à Yves, Malamoko, Gabi, ni tu as bien chaque fois. Nabi ah, on va boiter na seya ko zwangai. Ndaye ko zwangai na awa. Là, tout ce qui est pour na cinquantenaire, on a besoin de biso na cinquantenaire to ki otika vie. Au bunde na biso malgré balobana za mutu mabe mais quand même, to ka koti makamba mutu. Moi bomona dongo mona kata ko lia na ye mokie, mais bomona ka ba résultat et bimaka toujours. Mais l'artiste bazaba endra. Non, on dirait pas misu ba yebité. To bois auto juste to bois ka po epanzana. On dirait pas que ba yebité. C'est ça. Maman, tu es artiste, message vraiment tokufeli mutu munene oyo azalaki atobeli muke akoti likambo na yo akoti ba bureau omona po zui pe mbongo futi pe ba hôpital otika pe na quelque chose tokufeli vraiment c'est comme si ça fait mal au cœur c'est comme si depuis à chaque fois na biso se toza na problème yende mtabungelaka biso lelo chaque fois qu'on va tiki biso na kokite c'est moi que toute la journée tu as Yves, toute la journée tu as Nandako. Na Monica rappelle à Yves, Malamoko, Gabi, ni tu as bien chaque fois. Nabi ah, on va boiter na seya ko zwangai. Ndaye ko zwangai na awa. Là tout ce qui est pour na cinquantenaire, on a besoin de biso na cinquantenaire to ki otika vie. Au bunde na biso malgré balobana za mutu mabe mais quand même, to ka koti makamba mutu. Moi, bomona dongo mona kata ko lia na ye mokie, mais bomona ka ba résultat et bimaka toujours. Mais l'artiste bazaba endra. Non, on dirait pas misu ba yebité. To bois auto juste to bois ka po epanzana. On dirait pas que ba yebité. C'est ça. Maman, tu es artiste, message vraiment tokufeli mutu munene. Oyo azalaki atobeli muke akoti likambo na yo akoti ba bureau omona po zui pe mbongo futi pe ba hôpital otika pe na quelque chose tout fait vraiment c'est comme si ça fait mal au cœur c'est comme si depuis à chaque fois Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Attends, mais il faut tomber que tant que abandonné là, tant que tu bien tes jours à l'Ibocho, avant un ndako, bien moi avant un ndako, tu as 22 heures. Tant que là, il y a tant de monde à bien habitué à 6 heures, tout ça la conférence de presse, tout le monde a Abika. À comme l'association congolaise de musiciens. Et pour permettre parce que il cause à la radio tout le temps, dans le temps, mais tout va faire le le journal l'homme tout quand il lobby à ce moment-là, ça fait marcher. La roue respire bien. Là, ça fait ce qu'on dit. Quand on a l'hôpital, on a téléphone. Mais il y a mon réseau. On met d'abord mon bacalao, mais malade est trop tard. Les médecins, c'est pas l'hôpital. Paling normal malah voilà. Aí un problème de
Zilanzambi basi enyamana sibeno losa na biso se toza na problème yende mutabungelaka biso mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Zilanzambi ena basi emyangala simbeno. Certains chaque Congo aza ami ya ba comédien, aza ami ya ba musicien, aza ami ya ba journaliste, aza ami ya ba politicien. Donc mutu nyonso aza une célébrité na République démocratique du Congo. Soki aza mutu aza sociable c'est que amona apport ya chaque Congo na vie na ye. Tozala na chaque ba makambo ebele. La dernière fois tozaki na ba bitumvama awa na yo moko pe coordonner abande kolandela ndeko mo ya comédien ya groupe oyo ya mukabiso atika biso papa lokuli kozaki na awawa amamba batu ya somba onga na osenga batu parce que naza pona oloba mingi te onga na osenga batu tout bolanda biso partout dans le monde matanga tchaka Congo bo éviter des ordres parce que ye aza fédérateur alela mutu nyonso mutu azanga batu moyeba kunda ye tchaka Congo abunda mutu ana zo esika moyeba kunda ye tchaka Congo mérite aujourd'hui bakunda ye penza na contre gouvernement na honneur nyonso parce que depuis Maïcha Park depuis 2005 si les lois en 2024 ne tchaka Congo tchaka Congo s'est engagé pour défendre les droits des artistes nyonso bazaki déprimé pour bazanga ki ba moyen artiste bela te artiste kufa te tchaka Congo était en avant-plan pour na rolande la dossier on a donc lelo tozo misélé à sincère tu vois que c'est le monde est toujours comme ça en tout cas tous à la vraie na Congo surtout biso na koza na $1000 au bela na oyebiso mon cher esimba mais le temps obika autant au coup plutôt na obinisa mbongo wana pona kundela c'est ça le malheur ya Congo donc les locaux ba ba assister tchaka Congo te ngana mona ngo ya sikate parce que toyebi na biso Congo ne fonctionne mais toroya na matanga ya tchaka Congo pona ça tapage s'il vous plaît aza papa na biso yaya na biso master na biso muto azaki bien na biso nyonso na kosenga penza ba ndeko tout o nyonso za célèbre to ba fanatique nyonso bato nyonso tchaka Congo a soutenir bango a soulager bango bozala wana tosala matanga oyo ezo mérité na motema na ye tchaka Congo a abandonné vie artistique après ça il pendant plus de 20 ans pour s'engager dans artiste en danger pour soutenir l'artiste pour l'andela l'artiste au babeli et puis ba incompréhension à subir ba humiliation koko sele mamba ba mbongo ye moko sala ba vidéo ba démenti combien de fois na biso ba journaliste donc to rendre ye à sincère ata ya suka pour na défi mortel na ye to pesa mo hommage aux kambanga elo on a un problème yende mtabungela biso lelo chaka Congo atiki biso na kokite tellement que toute la journée tozaki na Yves toute la journée tozaki na ndako na monika rappel à Yves moko Gabi ne toza ba vie chaka kufi na bi ko ba boyete na seya ko zwangai ndaye ko zwangai na nga awa la tozo kesi ko na cinquantenaire o azana besoin olanda biso anda na cinquantenaire to ki otika vie ko bundeli na biso malgré baloba na za mutu mabe mais quand même soka koti makambo mutu moi bomona dongo mona kata ko lia na ye mokie mais bomona ka ba résultat et bimaka toujours mais l'artiste bazaba indra non on dirait pas misu ba yebité to bo auto juste to bo ka po epanzana on dirait pas to ba yebité c'est ça maman Tumba tant qu'artiste message ça na ba artiste na nouvelle comédie vraiment to kufeli mutu munene oyo azalaki atobeli moke akoti likambo na yo akoti ba bureau omona po zupe mbongo futi pe ba hôpital otika pe na quelque chose
on fait livre vraiment. C'est comme donc, si ça fait mal au cœur. C'est comme si le coup la chance pour la accueilli entre danger. Voilà, tout le monde c'est la moko ya famille aya pour que apesa biso ndaka wana ya kozwa ya vie ya kosigner comme responsable moko ya famille. Alors tokende na corps ya vie na secrétaire sikoyo tozosola na docteur azalaki traitant na ye aexplike biso nyonso tuna elekaki. Si je me souviens bien na 2019 naka na vie awa tozalaka na ye abelaka maladie moko bandeboyi bebimsaka ye mosisa na lokolo yebi ke moko une autorité ya mboka na biso bakufa na maladie wana bien que azalaki na mbongo ebele vi abikaka nango na 2019. Alors ekokota 2023 oyo na badébut mpe dérangeaki mwa mokie mais sikoyo nde tozosola boye vi ayaki awa ya cela 10 jours le même jour ayaki nde docteur biso azalaki déjà moto akoya kotika biso parce que azalaki na problème bakayu déjà ebotaki ye na kati ya poumon. Alors na kati ya poumon ekosala azwa tiber na kati ya poumon wana lisusu azalaki lisusu na masse moko ebimaki na kati ya poumon ezokita ezomata eza mpena mobile. Alors ezosala bamouvement yango bomonaki vi anda mpe matin te nde docteur explike biso. Alors lelo na 16h esengaki bakende osala vie examen ya suka ntango bamemi munganga amemi baexamen basalaki bakende nango na HJ azwi kutu na mbongo na bango moko en service médical $550 bamemi yango ti kuna na HJ basali vie d'examen wana ntango baye kozonga awa bayokuta respiration ezalaki so bien te wana déjà parti à 16h etaba me kosola na ye déjà en tout cas vie azali déjà mokufi déjà. Alors vie atiki biso toloba nini ezali mokano ya nzambe ye adonne ye azwi mpe oyo azali bongo moko na ye boyebi oyo nyonso tiaka kongo asali mpona biso asali mpe mpona baartiste. Alors tozolelaka ape tiaka kongo lokola famille lege ye mwana ya liboso atoya awa margo langu aza na biso awa tozomema corps ambulance eza deja na ototala mpe na chambre epai bazali na moi nde badocteur badote ça fait très mal. tokende baokende nango wapi corps avec la cicatrice vie en tout cas hier nde abengenga kosola na biso suka abinangani sinzanga numéro asila sinzanga numéro apeshanga nga na biso yango bato ngo nyonso obengabenga bango oyo kasi bayotala mpuna kosola nanga ya suka yango na bino otindelaka na obenga bango nde mpe mango nde na popa alobi soki olingi okanisaka Congo okanisaka likambo par exemple baintervention ebele ya bacomédien nabengaka vie intervenir obenganga oyoki te mpona moto yaka tokende oyebi ezali kamisa obenga ive yaka tokende. mais est-ce que bakomena basungi mpe wana nde nayebi te abengaki nga hier alobi pesanga nimero ya sila tindelanga na nimero ya epeshanga na tuni ozobenga bango mpo baya kotala yo abi yo tinda kaka osukene kaka ozwi mpe suite te nakabeli mpe est-ce que lelo s'il vous plaît soki tolobi lelo oyo otala souvenir moko oyo peut-être otika nango cha Congo souvenir ezembela azali nde moto azali nde koseka pambapamba azalaki ata bosono ese vie ekeba na moto wana te eloko eza tela tobongisi azalaki nde moto anda oluka nekanda te ata na baprésident bo azalaki babeli wana supporte mpenza ok pesa biso dernier moment ozalaki na chaka Congo c'était quand où facture yaza na carte mama Denise. Bon papa la minute faut chaka ne plus ato zalaki nango kwele zalaka nango kufa batipa machaka zalaka nango pa kufa mais non de quoi kufa non de ba carte par-ci par-là et besoin de la danse chaka
famille ozalaki na mombombo na ndeko Chaka donc bazobenga mpona sa formalité donc si Chaka si toza libanda ok manque même le mot Chaka azalaki ya biso toleleka biso nyonso malgré mabe totala nini te tolele biso nyonso nakina sa baformalité ça fait trop mal ozalaki na ye 3 jours na ntongo bakokende HJ babengi ngai ti baye na ye chaque 20h abile mpe chaque atiki biso ok c'est bon bosisaka baformalité tosala formalité na zoya donc mosala eza mpasi campagne on penser quels sont les souvenirs regarder chaque mais il n'est pas belli à souffrir, on dirait bien soutenir ça été hein. Il y a soumis trop, il y a soumis trop. Soutenir ça été d'abord hein. Les gens ils ont été bâtis ça va soutenir ça d'abord hein. Il y a ça va pas mouvement monnaie on va voir c'est pour plus comme ça la partie. Il peut se sentir merci beaucoup. Non, l'artiste en général, il ne faut pas compter. Il ne faut pas compter la donation à l'esthéticien. Mini va appeler le dernier moment. Chaque Congo a souffert la dernière souffrance. Diabisabiso, chaque Congo, aux autres et puis surtout, chaque Congo a tiré le message. Parce que Yozaki, la dernière moment. Bon, chaque Congo, les autres causes à la dernière moment qui nous avons atana za Lubumbashi atana na kima ligne ya téléphone za raison mais eko tombe ke tango abani ma maladi onga na zalaki nazalaki moye kuta kotika yeke kotika ye nazalaki na hôpital na ye presque journée les gâtés pour nazala wana ngape mnazaki chargé à récolter moi quelque chose au bâti seigneur sur la presque artiste seigneur sur ça yuki kabata la Congo ata moi quelque chose bâti ba mungu sika ba moto ba dotia pour esungaye ça pour les gens normal là tant que nous bien tes jours à Liboso avant na ndako ye mo avant na ndako qui na 22h de malemi tant que là na tongo nde abenga biso na ba 6h na mona fini téléphone na mona sali message na groupe na biso sala akom za bon na lobi yango lelo parce que fallait tout ça la conférence de presse moto bana ozela ye abika akom lingolo ba association congolaise de musiciens créé pour permettre tout le monde va makambo ces années de musique va ministère pour tout la parce que Imiko ils allaient depuis le temps dans le temps mais tout ça sur le Congo dans la plus mais ça Congo atiki ne malobati atiki malobati ngai lelo journal le bina yete parce que tout ça na projet moko tout ça la 10 ans qui que c'est maintenant la Lubumbashi to ina démarche na ça lobby to soli na ye alobi na ngaki yo lelo koyate tika viembaki Socrate musique aya ngabinga na sa démarche nde na kendaki sa démarche
tokabwani lobi aso balanga ali na senti pe ma bien siko na komo respirer bien parce que quand on prend ma poumon na senti siko bien tant ayaki l'hôpital bakanga kina bakayu na poumon na ba vidéo musu na sangi na téléphone na ngape bao bazaki bazwaki ne yemo razoloba ba mega ko boma bakayu wana mais malade kota qui déjà depuis kala abanda ko landela mo les médecins na si vous interviewer médecin principal ya hôpital ya TVS il y a lobby donc fallait normal malade dans le hôpital. En fait, elle a eu un problème depuis 2019. Voilà. Elle a eu un problème depuis 2019. Pour le cas, un problème pulmonaire. Ouais. Vol Picando et donc, elle a eu un problème pulmonaire. Tuberculose, il y a poumon, ils ont donc maladie négligée quoi. Donc, maladie négligée pendant temps et délai. Et maintenant, ça a eu un thème. Voilà, tant qu'il y a des gens qui sont morts. Et du fait que la coopération très bien, le docteur on va garder le lot et le lot. Il s'agit pendant que le docteur on a expliqué comment Bakayou et Kotaki na kati ya makila. Bakayou Kotaki na kati ya makila. Il y a eu plus de 10 000. Mabomaki déjà 7 000. Et ça dit que le lot s'est dégénéré. Le docteur Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno. Voilà, artiste en danger, Toza Awa, dans l'hôpital, parce qu'il faut rendre visite et pas le président et artiste en danger. Le V Chaka Congo, Oya Bundela Kabartiste, Oya Tambula, on a fait na moi, na Mvula, na moi, na Nzala, na Mpiaka, pour que l'artiste balon en danger, balon en difficulté, il y a ni Chaka Congo. À cette difficulté, malade de juillet, on peut rendre visite Awa, dans l'hôpital Bissika Zali. Il est à mes côtés et Papa Chaka Congo, président, bonjour. Ah, Rabi, c'est un plaisir. Hein? C'est un plaisir. Nous sommes dans la prison, dans un hôpital. Soit moi visiter ça, et le monde à moral. Moi, merci. Nous sommes là. D'abord, nous sommes parce que ce qui nous a pas un réflexe sur la tête. Nous avons 2h du matin. Yo moko sale fort na vola. Na vola ti na comité l'hôpital. Autre l'hôpital mamité. Pour la TVC médicale. Mon état avec j'avais la tête. Nous avons des tindai. Moi je la tête. Nous avons des tindai. Nous avons appelé ordre. Baba l'examen à 0. Nous avons découvert akayo ekanganga na kati ya poumon banini amu muzoko muzala kotaki na asaki 6 jours na réanimation je m'a dit merci au moment où vous avez dans la chambre aza observé ngana no mona ke abine mona ke okini il faut avoir la mon abattu. L'artiste va mobiliser. Les bossos, les gens fallait pour pas. Fallait. Merci. DiCaprio. Merci. Moi, il y a des bossos, vous mettez en monde, par image, et soit bien. Maintenant, on peut aller à un bon côté. Il continue ça d'ailleurs, et un mot quand même à la moko, le vidéo que l'on va y faire, comme la moko, pour foutre une facture, oui, on a sali, pour faire le mess. Il y a le message aussi, moi on a ça dans Pongo Love, merci vraiment. Sandra Pongo, moi on a Pongo Love.
merci yebaki lobundabunda omonaki papa lida chamana merci vraiment nde komona ke artiste batikinga te ndenge nini non en tout cas baartiste balingaka ye te Chaka Kongo ye te nzoka balingaka na bango balingaka makasi nakoyepe soka kweka soni ezai kweka soni abiye mofo kita ana terre ngatinda moto abindina kotinda te mabe baya kotala na bango apesi mpe dikando golf Guy Moller merci bana nyonso ya com merci vraiment ça dit Chaka Kongo a frôlé la mort la marraine Mandibile la marraine en tout cas merci j'ai senti que papa Socrate en tout cas merci vous arrêtez pour faire comme de l'Iloba prière nous la mort mais la mort ça peut venir il y a moyen à tout moment pour ça la salle ça bah de voir biso ba la image yo bon sosi maladie ina hôpital munene longa nanga kufara buzoba nanga moko ouais nakeza ba hôpital ya biso ndengona dispensaire oka malaria nzo maladie c'est kota la mokala na tefese médical ba découvrir bazalo appareil moko tsabusu leki nanga personnel Antoine Bilolo akufa par manque ya tango wa série ya Covid pour la dialyse mais les lona na TVC médical ba comme na ou une dialyse. OK. Alors vraiment tout que ta tête merci m'a vu ta tête même ceux qui m'bassent ou à cause de la mbasso pas boire que lié non je la microbe na TVC médical c'est la seule hôpital de Kinshasa où ils sont à Rango le baya kamingi ils a publicité mais biso moni na misu quand na kenge 77 na Ngiringiri la direction Chaba nde komona hôpital TVC médical service très accueillant babinganga moko bayibo yamba batu mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV en tout cas na pesi mingi merci encore na véro mais Chaka Kongo olobi pour na ba artiste na mo tenka ba musicien Fally Ipupa Dikando Wera mwana mama Pongolo Sandra Pongo mais autant que votre théâtre vous avez trop proche à ba comédien nani akia nani Lulé ya Lulé abatinda ki ya jawa avec discussion tout cas basa de que mangai nani Ursule natomeke calamité sila natomeke calamité belle vie wana kutwana mwana ngako mais ayete bon ne pas ça qui de bosso batazo kota te ba te bele ba yawa bazongi sabango mais en tout cas Dieu merci ndenge docteur Chenga lo mingi te namti parce que nous a récupéré ma capacité vraiment et c'est notre parce que je sais que malade je sais pour nos soins d'abord qu'on lia malade tout ça demande de l'argent mais yo c'est pour mon asso artiste mon belli musicien ou comédien c'est pour mon agotambula et quelque part il faut besoin que c'est pas sincère on attend yo moko comme une difficulté papa monsieur Chaka Kongo mais ba autorité peut va penser na bon mikande ko déjà na remercier les dans Selene Play on peut en s'acheter la biloko so ko na chambre za biloko tondo en tout cas artiste va aller sensibiliser que
ndenge balobaka mosusu ngatata komona bango mais ana obomba ngo te en tout cas merci mingi na Niketi lelo Niketi lelo wazwa mingi na Bijou la reine wazwa katwa Nzambe asali etubanga koma Nzambe topesaka Nzambe lokumu na place na ye na profite mpe kopesa mokonzi ya mboka bamerci mingi ke culture ya Congo échanger base de métier de santé des artistes bataille noire des artistes comme droit d'auteur mais naïvi que cette fois-ci ça ira. Cette fois-ci, ça ira avec Chaka Congo. Voilà, il est malade, je ne sais pas lui faire parler beaucoup de temps, sinon vous pouvez soutenir le vieux artiste en danger, lui-même en personne est en danger, il a une difficulté de soutenir. Et ça m'a l'air mine. Par rapport à nous, on est là, ça va prendre encore le temps ici ou bien quelques semaines? Non. Michono comme ici, hein. Il y a comme ici. C'est un abîme déjà. C'est quoi? Bazo observer nan parce que problème dans ce comme nini comme ya pema donc il faut na récupérer oxygène wana ezonga isa na ba toa alors ta nan so to ne kokina ngo parce que malade on a là qui c'est sérieux hein on a toka ka oxygène ndenge ekopesa la melena na movi azomona makasi mwana malema malade ya kambangwa ekenda malema mama ya biso bondolo zaidi mama na biso plafond ya reine merci na pesi sanda bumba zokalilo oye moko autorité morale Brigitte Anani vraiment que Chaka Congo yeyo nazali même mwana nani ya Sakul Mama Gigi Sakul Mama Gigi Sakul on est check le ben à lobby on s'est dit maman on est à Jobi on y a merci Chaka yeyo en bonne santé bon convalescent et bonne santé na bimité convalescent tokoya wajua no yelo atakwanga po effort d'ami awa si umuna wa na TVC médical na tongo bisoti na midi olie na pokwa olie bagu na guna ngaya mingi kwanga na likaya zobela kwanga après yamana ya tabusu bon yamana bisana ngo mais de toute façon et vous allez na zela appel à docteur en tout cas pour le retour de ça Fali merci acte ça en tout cas et Alexis qu'il est de cœur avec moi là oui bon attends aux obim hôpital au petit ta tourne en France ta tourne en Belgique moi voilà Fali on me belé na ba koloba avant il y a des projets belé à Sanangai on a pas de mon côté c'est-à-dire ce bomoni de Chaka Congo artiste en danger peut attendre en France en Belgique moi tout et ça peut bien être où mais le makambango c'est pas ça dit les problèmes là vous êtes on a un bon gars autant que fallait faire autant d'aider non tant mon biso na malade il faut éviter des polémiques OK tant de comme koyaka to komilaka tous les artistes et là kabo yana ngata ya kabo tadi avant de Blaise Boula ingénieur Blaise Boula il fait vraiment Blaise Boula ça là qui tout contribution à Tindaki OK ça va toujours il va ajouter faire la zale qui na ngai sunga sunga ngai exacté le kusunga mudata na place ce n'est pas vraiment obligatoire ouais biga viona aidangai to via sunga kabiso to le mettre et moi sincère ça bien mais en tout cas Maman Michel Chabani. Bah, mission chrétien. Oui. Maman Michel Chabani, toi, merci. On a une contribution à elle. Merci, en tout cas, que
baza de cœur avec nous. Merci vraiment dans le Golonso Mingité. Merci vraiment à Bandegogno sur la TVS médical. Oui. Merci à l'artiste Nyonso Oba Leki Atako les rendre il faut que ça la partenariat avec le TVC médical. OK. Pour un artiste. Parce que tu as quand on a soukate et des maladies sont na avant. De baïba. On va faire un effort. Parce que Congolais va à l'hôpital moko baïba malade avant. Docteur Tatete, merci. Maman venait Tatete. Le BFCOT ils ont provoqué la nid. Maladie aux huiles. Maladie la belli. Non, ils allaient maquiller justement bon. Ils avaient occasion, hein? Oui. Maladie la belli, nous avons fait même papa Séville. Ils ont maquillé là et canam. Maquillé là, il y a un moment où ça va. Il faut avoir un caillou. Il y a un moment où on va belé. À l'ali, à Koufi Malamoko. Nous avons un caillou, on est mataka, et on est au kanga. La respiration. Oh, va bête qui botte en tout cas. Parce que nous avons en tout cas, la carrière ensemble. Tant que 2 heures du matin, en tant que salami, nous avons un peu contact. Tout le monde s'est dit à Zokamwa. Papa, au bout de temps, ça. Et puis, il y a un banda, on les a acquis ensemble. Parce que j'ai une mission. Mission à Salaka. Il faut quand même que j'ai beaucoup de problèmes. Pour les artistes, on a ça en tout cas encore. Docteur Tatete, moi je veux Tatete en tout cas encore. Ça la TVC médical encore. Merci. Merci na pasteur Kosi Landou, merci pasteur Ngomangote, merci na prophète Chabini Eli Luzela. Pas de la foi, parce que pasteur de la foi. Ah, non, le bana. C'est de la foi. Na besoin mon avis. Voilà mon tout l'angaya. Tu vas aller l'autre, tu vas aller l'autre. C'est tout vraiment na besoin de ça dans Nzambe. La prière parce que on a ça à Bitumba. En tout cas, TVC médical. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci pasteur de la foi. Merci maman Bernadette Ngabula, mes condoléances. Merci na papa Kosi. Maman j'ai connu déjà. Maman Jackie. Naji programme on tenga na comme avant-hier. Na yoka ki na komi na ko comme avant-hier mo. Yo boza malade, vous allez dans l'hôpital. Dès que maman Chako atika ebiso, li passe à maman Chako. Père son âme dans bazo le kom. Merci na fiston Basende, merci na bandeko nyonso bolinga ka bima vinga. Tozana pour na bina taki rendre visite et pas ya papa monsieur Chaka Congo par exemple dans l'hôpital. Alors se rétablir malembe ya zana observation. Malade ya kana. Mbangwa na bosa ndio kuremesa mwana ngai Saraka Mwangana akazi kwa veki Saraka Mwangana merci akusaki na mwana kyango Saraka Mwangana merci Saraka Mwangana que bole mangate ndenge na zaja na libanda presque libanda ouais. C'est bon, et ce matin, Nazareth, Zanayo, Kimia Meja, on est au Biki Bobi Gagamba Moko, Moto Abunda Pona Batu, ce qui a été Zamobul, Abunda Pona Artiste, Abunda Pona Comédien, toute tendance confondue. Parce que Banan, peintre, Mion Swana Yabunda Pona Bango, artiste en danger. Moto et Sengela sont des trophées. Nabosani, Papa Bombenga. Ouais. Agitiawa. Oh, chaque tombe, c'est une évolution, chaque tombe. Mon événement pas bon bien déjà bon bien en tout cas bientôt 90 ans nous avons pas pour le projet en tout cas je sais que Nengo Zobima vous savez quelque chose pour naïe voilà vient icône merci beaucoup on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro vous aurez donc toute votre suite nyonso nima comme nyonso évoluer mais so ngosunga pour hésiter vous avez numéro papa Chaka Congo azape na hôpital ko benga tape sur to orienter et zamala mingi merci.
Voilà, mbote na bande nyonso bokozo mana États-Unis partout bozo kazo ya Holandanga frère Nabino. Tolinga juste toi no sebino bonne nouvelle que tozoya encore pour la 3e fois na kati ya musala na Nzambe. Alors tozala wapi? Tozala na Dallas dans la Texas. Mokolo ya jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'est-à-dire le 8, le 9, le 10 et le 11 février 2024, s'il vous plaît, à 18h, Sycomore. Sycomore, c'est une église qui est dirigée par Papa JBK Jabosco Kinzundu, Ndeboebi Malam Nakati ya États-Unis. Alors, Tozalawana na Bandeli, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, Nakati ya Dallas, na Texas, Ouana. Donc, le 8, le 9, le 10 et le 11 février 2024, na 18h. Alors, pour beaucoup plus de précisions, n'hésitez pas là où vous êtes bien aimés dans le Seigneur. Benga numéro Isawana. La précision, il y a des liens et c'est dans cette grande salle et par la cause de la foi, mais dans sous-thème qui m'a touché. Christ a hôtel Mapenza a tout nanya simbinga, bato simbaka ye ezalaka bato kondima. Donc il y a bien aimé dans le Seigneur, na yebi que renouvellement ya vie spirituelle na yo eko salama ya foi na yo eko salama, na yebi que ndeko yebi Christ était yaka to pesa opportunité penza malamu o yamba Christ tant que Seigneur et Sauveur il y a bon moyen yo. Na bandeli bien aimé na kati ya Dallas na Texas, toza le 8, le 9, le 10 et le 11 février 2024 na 18h. Pour plus de précisions, n'hésitez pas, benga numéro est affiché tout à l'heure. Pasteur JBK Koyambo pour Pesayo ma précision nyonso. Alors, tant au Longwawana, toujours qu'en Atlanta, dans la semaine prochaine, aussi dimanche, lundi, toke Atlanta. Atlanta, kuna tozala mokolo ya le 16, 17 et 18, n'est-ce pas? Donc le 16, 17, 18 février toujours, donc vendredi, samedi et dimanche, en Atlanta. Alors, Tozalawana, et puis on continue parcours Nabiso. Aux environs, on a 4 États-Unis, État où ils ont mis par-ci par-là, n'hésitez pas bien aimé dans les Seigneurs. Ils ont contact à ce numéro qui est affiché pour Oeba, Neni Totambula, na activité Oyo. Olinga pasteur de la Fondi, Manamangolo, Mouké, Nzamba Tchakatinanga, bien aimé à tout partager parce que année 2024, ils ont année Obasemas na Ofe Bota, faut penser au Lonela, Namusa Nzambe, Tolona, Nabumo Yabatu, Nzama permettre au Bukayango. Merci l'église Sycomore et na papa JBK, que Jésus-Christ Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, à Pambola, Bino. Tokutani, raconte Yabatokondima pour que Nzambe et Monisama. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha. Soyez les bienvenus. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, il y a Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International.